Na fait comment ba comment finga batu kozala Cocodian Zombo tout ça. Azalaka na ndenge ni Cocodian Zombo. Non, injure kasi mwana musuba ko finga. Longa kuna masasi kabamba. Aza mutu na mesana ki na ye, on s'habillait maman chaque fois ko changer bilamba wana ngana za awa. Ah bon? Da me dire ouais. Et puis sur les photos, il y a les belles photos bombes bien. Photo non, ou tout kengi di la mundo. Et puis la sapirio. Ou telle mon pende, ou tout bomba ou tout kengi di lango. O keta lango na wese. Au la même photo ngo. Ozomona. Lelo. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Oye bake. Et y a une idéologie à sika donc. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. Nakomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe mpo okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie. La clinique misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Est-ce que ezali ezate? Tala. Muto inspira ba pululu. Eza vieux. Bana bakolanda biso moto bolo kaka. Kabamba. To bazolanda biso ti plein to sali pe spectacle. Ma belle polele. Mona no calso kala ya ya mona calso mwana mwasi fo donke Police fo donke na libanda bena police brigade sikona zo sika bango ne mutu bazo mona ngo leke kana mona bango mwana yaki mwana ya poto tala flat ya kitoko oye che ba condition nyonso pona kopema na elenge nyonso yangoyo Flot Hotel Joli Kabelo CPI cadre kitoko pona kopema awa soko ye uye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na ba chambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya ba toilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique bachela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimaka tango nyonso na Flot Hotel Joli Kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya Flot Hotel Joli Kabelo CPI bar oyo okoye kovanda no awa omelie loko nyonso yo kolinga kasi pona bato ya lipanda bosana awa te Flot Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula référence église Mangembo na commune Bandalungwa tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui lelo yo soko lobi na base leki na biso basi baye bazala na modèle mama chako bakolinga te parce que awa toza na période ya tatouage se koti nango il faut vitesse ya ozo jeep et ya moins rapide Ve moi pe bo regretta ke ba fio to kola na bango bazali ba fia kanai parce que biloko wana pe senga ki bo vivre ngona be poto wana bakabaki te eswa ka bino siko na coulisse les ana ça pe passer
Dans la page, mais tant que hôtel est comme mon bangé balamo. Ah bon, allez kaka. Et bah ça comme mon bangé. Luli moto bon limwane après que les gars 30 bangé. Oui, écoutez mon bangé. Les kaka. Personne m'a pour dire, on est quel bien là. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai donné mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azui esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betou e ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani chez Djonga de. Alolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. C'est un choc. Et ça choc, il y a moto bomesana bien, habilité. Moto bozala qui n'a bien oyoka ina problème té bozwa na pe problème té bazo benga na téléphone pour dire que akufi ça non, courage papa, courage. Oui bien bako yebisa yo moto wana abeli okoki koyebaki abelaki na ye oui maladie ememi na liwa mais moto aza bien bozosolola ne bien moto wana oyoki ata soupçon ya moke te ça non, courage pas ma ça fait mal. Mais ngalingaki na poser question moko pa masasi. Lelo eloko ezolelisa bana poto kotala pe bandeko déclaration basalaki na hôpital. Parce que tu as dit que maman peut savoir bino ba carte que ba comédien soki boza na problème à santé bokende ozobaso médicaux kuna. So lisolo négligence oyo peut-être parce que yo moko tsholoba maman abela kité linu kaka. Lisolo négligence o basali maman na hôpital.
Est-ce que pesa bino so courage ya kokendo za so ba traitement en place ba pesa ba tcheli bino? Ken yeba que eloko maman Denise a sala d'abord et sala mananu te. Ozo moto baza kutu na famille na yo te kaka comédien moko ya pamba leka na TV ozo pese carte au PCA carte wana oyo baneki à chaque moment akende na ye bazwa azwaka traitement na hôpital lokola HJ wana toza komona yango kaka ntango tokoleka na bis idée kutu te un jour na okota wana fiche ya HJ bana na $50 déjà mokolo nini nga masasi nakokota na HJ wana natikala kolota yango mpe te namonaka minda nango na likolo HJ nayebaka mokolo na kokufa jamais na kokota na kati. Alors mama Denise azwi biso apesi bacarte prise en charge ya santé wana tolobane merci place azali fo topese merci fo tope merci na baluba balobaka basakombi topese basakombi ebele ata 5 sakombi ya merci na oyo asala na lere ya sasali pa na ye ezalaki arrangement ya Fondation Mama Denise Tshisekedi na hôpital HJ l'air basali dio wana bayoka nde basignaki contrat wana. Au début c'était bien tout ko kende to kenda na biso pe ba serva biso pe normal. Mais étranger un indien ya ki pona lar ayi ko sala lar na ye mais mbongo ayi ko sala wana siko tango moni le kecho azo pesa ya ko kauka ngai na carte conventionnée bakowela kozwa ya kokauka parce que so bazwi yango te ye akokima mbala mwa okende hôpital moto akokende mama ye moto na kitambo ifo bakanga ye yango basaliki bakokanga siko moto ayi na liquidité bazowela bakangi na basilisi liquidité bakangi conventionné akomi moins négligé moke. Mais on ne peut pas dire que tolongwa tokende te tolongwa toboya tokata contrat est-ce que ngamu na signé na bango? Non, c'est question d'arrangement. Tu sa rapport. Sa rapport, c'est pas tout le monde. Perte humaine déjà ils en a kati. Oui, perte humaine et yaki. Mais bamsu bazwa ki peut traitement babonga. Omoni hein? Bamsu bazwa traitement na ko yebso ke ezana mutu moko limisanga na pour autant kombote. Ba ça il a des dépenses il y a $6,000 déjà. Oyo dépense ba traiter wana $6,000 intervention $6,000 et coca muso za na $4,000 et coca bamso bazana moyeto tangi ate ba ya wana pe ba $5,000 et kweya pe na compte ya fondation ba futa ba bika ba bima liweye. La Bible dit il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour jeter des cailloux, il y a un temps. Donc maman chakoliwa ezuiye soki totali tolandaka kaka parce que so moto akufi makambo yaka kaka na sima mais cette fois-ci ni akufi mais to arrêter vie na biso nyonso te ya et s'arrêter siko biso totala qu'est-ce qu'on peut faire rapport to pese lomba yokit négligence ezali nani président Masumu azali ayoki négligence yali ba osala rapport na fondation ekopesa na mama ndenge o répondre ba docteur ba maître avocat ba chargé de ba sola qu'on a docteur responsable ya HJ batala mais tokata contrôle to sala nini ba ko dédommager pe famille te na ndenge ya négligence ane sali ke mama kende ki hôpital ba dédommager ta famille ko dédommager ezaka loko tolo ba onka boye mais ezaka procédure na procédure il faut procédure d'abord et est-ce que d'abord basi bakanga docteur na kisasa pona likamandenge wana tosala pe makambo kolongola zemi nde balongolaka mais babomi moto na erreur na tonga en tout cas na yoka ngo nanu te pe mbala liboso na yoka moto akufi mpo balongolaki 3,000 mbala moko peut-être ka ya 3,000 basalaki na mbala moko erreur wana mpe soki bolandeli hôpital mpe ko dédommager mpe makambo ebele. En tout cas je ne dis que la vérité nayebi ke leketu tiaka biloko ya vérité ndenge bato balandelaka ye nanu namoni te leketu akomi ke masasi afingi président lelo mbetala motu molai atia titre wana mpo bato bavie ekota non leketu atiaka ce qui est propre ce qui est normal bato balandaka yango na kinormalité wana mpe bakuti malonga voilà donc awa tolo ba vérité rien que la vérité na ndenge nayebeli c'est la président pardon nana tiaka titre malonga leketu
Président la COP ngai ngana nasali eloko te le kechu atie na ndenge ya fo po bavi ekota et puis le kechu pe tango atiaka nga na bolaka bavi ya likolo sans que akota na COP atindela moto lien atina lien te so masasa legi na le kechu batinda ba lien te mbala moko kaka toyebani na le kechu tena yo tu évolues. Les gars, tu sais, on a rouillé, on a laissé faire le logo. V, bacha titre ma B, bacha titre bien. V cartouche, attends la maté. On a cartouche au gaga, ouais, sikato, to yebi kakawana. Il y a un lobby, hein. Les questions tant que ça dans émission, à bon la titre, que ma ça finit moto. Non, ça là n'a noté. Omoni ngana zoloba na moto oyo omote na tangi kente monte na bi les questions quand je fais l'émission avec les questions bola na bola na 2 jours mo ba 10 000 20 000 ya ibi na bola akabola ka baliete voilà le deuxième jour déjà les autres qui ne déjà organiser na organisation tozo de la famille bakutana l'artiste beaucoup ça la réunion beaucoup ça la nini. La première moto a la réunion et les familles. Famille à maman chaque ba okutana. Ba sololi, ba yokani. Là ba interpeller biso sikoyo. Ba obenga sikoyo soit elombe soit masum pour bon. Biso famille to yokani boye na lerwana artiste a la participation na ye eza wapi. Nde to ça la programme nyos. Merci pas Massassi. Pas Massassi aux amouteux aux 8 ans et belé. Et au ça ba featuring na maman na biso Chako banda 97 banda 1997 donc lelo vraiment ezo kende pena tango mulaya au 40 pona yo maman Chako a représenté ni maman Chako c'est ma sœur donc avec maman Chako na jourana ye na raisonna mingité par rapport à moi, je suis sangai na moi bisa lobabo salabo. Maman Chako nga na raisonnate. Il suffit de avoir thème karabiza boza. Et si on coule avec Maman Chako. Maman Chako c'est une artiste sur toute la ligne. Maman Chako sur le bine la ta miniship par la ta miniship. Au lobine pesa nga besa ko pesa besa. Maman Chako jouer. Et puis vous savez que Maman Chako mobile na yo mobile ni sia mobile fuati. Mobile na nga ozela linga nga na théâtre ko na osala théâtre. Faut azela. Ozomona. Donc ti ozomona ke Maman Chako za nouvelle génération te ozo mbal nga lobe mbal nga mona nga ba mona nga na pote ba semeki nga ba non Maman Chako za jouer à ça na mo sala na ye donc à sali mo sala na ye le reste après donc aza mutu na mesana ki na ye on s'habillait Maman Chako ko changer bilamba wana nga na za awa ah bon ta me dire oui ça j'ai dit ça la télévision j'ai ma ko changer wana bongo wana bino mibale kasi bato bazoka na ndenge bazwila kango mais nga na ye na artiste la sœur nanga depuis 24 ans na nyoso bo changer ensemble non pas ko changer na ne mon côté okoyaki na obi Cabinet HD Conseil. Soki ozali na eloko esengeli obongisa ekoma joli kitoko bezwa valeur to pe ozali na terrain ya kotonga eloko oyo lingi na ville province ya Kinshasa to na République démocratique du Congo oyebi te place nini okobanda pe place nini okosukisa cabinet HD Conseil oyo eye pona kopesa yo solution pe kimia na ba problème tout oyo ozanango cabinet HD Conseil yango nde ezali ko garantir respect ya contrat na professionnalisme pena suivi ya bosala oyo esengeli na ndenge ya defote ozotuna nga soki bazali wapi adresse ezakaka se moko awa na Paris na mboka ya France na adresse oyo 33 rue Colonel Pierre Avia 750 15e arrondissement tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo +33 6 62 81 65 49 cabinet HD Conseil ezali wana pona misala na yo pe pona kobungisa nyonso oya yo ezalaki ya kubeba oyoki omoni ondimi yango yo c'est naturel garde bandi na yo toujours Bavé bandi depuis 70 79 70 mais na théâtre na 79
mais biso toza bato yo tokubuli nzonzingi yango na bi 97 Il est le 24 ans déjà. au calculé déjà hein? Donc nzonzingi na beti nzonzingi na 97 2000 na bimi mboka 2005 na zonge yo beta ba calcul na yo kaka mais na yo kaka ane ona bandaki na machako nzonzingi ke nga na zo nzonzingi na jouer na be machako yaka donc voilà to bandi likambo beti sete ko changer bilamba na bete ozwi lango na angle nini bato bazwa na angle mabe yango tolinga ko éclaircir kaka pona bato ba raisonner lango na ndenga mabe te. Mais coulisses, quand on parle des coulisses, on s'échange dans les coulisses, non? Moi, ça ne me gêne pas. Moi, on appelle des coulisses, il n'y a pas de Mibali. Donc, quand je dis ma soeur, on a dans la chambre, ma soeur, si je viens ici, à l'ali ou à d'autres bien, on a un côté trop solant, ma soeur, soyez pas dans la côte à donc mes enfants, ma soeur, voilà, c'est, on a dit, nous sommes familiarisés. Donc, il y a des cas, il y a bowling, mais nous sommes familiarisés dans mon salle qui fait que, même si beaucoup de temps, d'autres n'est pas grand frère, d'autres n'est pas grand frère, d'autres, nous sommes familiarisés. C'est l'amour qui règne, il y a un seul qui toujours bien, et jamais tout ça, accrochage dans ma chako, n'a noté. Pas Massassi électron. Tango sala na ba mangobo ba ngalufa mama shako ya kan mama shako abandaki na mangobo abandaka na professeur na bosani professeur ya ina na ser moko boye mais après ndai kozwa lokuli na ngalufa mama shako yi na yo na mama shako na yo nga mama shako mango ko bajua bango moko nga na akite nga na ngina minzoto bino ba doya minzoto avant ko bambale ba donc avant ko kota minzoto na bana e pa lo kambanja ina RTNC tiro da sufa na minzoto et mama shako wa joina ba monzali na bangalfar mais na mona trop pe na bango na ba spectacle mo etikala zonzinge et sali qu'est-ce que to kutana ensemble non na ba zonzinga non na 7 après, à l'époque. Non, à l'époque, on jouait dans Zaïre numéro 1. Et d'ailleurs, on va jouer sketch, on va jouer sketch. Dans Soufa, on va jouer sketch. C'était comme ça. Il faut rappeler que jeune ou a cartonné période de 79, 80, 81. Jeune ou appelle ça Gouya théâtre. Ils en avaient Massassi. Bayara cérémonie avec Imbantseke, Batumo, Bablo, Mwandengwana. Maman Chako passe à la guide déjà. Oui, na Mama Bipendo, non? Cocodian Zomope, na Irlande. C'est vrai. Bazalaka. Zalia. Janson Baska Zalaka Mutu, bien Mutu, na Irlande. Comment les bien? Grand-mère na no balanga social kamo, tamu tout le Cocodian Zomope. Adali normal, Mutu est normal. Adako finga pona. Ana poto. Ana na Irlande, ana poto. Cocodian Mbonga kansa za kombo batu ba fabrika. Eza moto, c'est comédie, adali ko jouer Cocodian Zombo sans souci. Imbantseke. Nsengo diangenda. Chakala. Na Mama Dita, Mama Bipendo, groupe Nzoi. Mais comment va comment finga batu kozala Cocodian Zombo tout ça azalaka na ndenge ni Cocodian Zombo non ingir kasi mwana musuba ko finga longa kuna Masasi kabamba bafimba monene lo kizengi bafingi kabamba dome non mais mwana na kizengi te donc à part rôle la kizengi na zana normal mais bafingi na rôle na sala ki voilà tala muto inspira ba pululu eza vieux Ve marambo toyo keza solo kulu tuna biso yeyo muto inspira obi rôle na tango ebanda biso na tango ba petit to kamwa mais comment na théâtre rôle ya boye ekota 1983 Ve dona ba 83 na yo déjà batu ba yeba déjà 1983 nde na créa ki rôle ya kizengi parce que minzoto tango basali tosali opérette Mobutu Mobekisi biso batie biso kota bato mboka donc bakomobenga bato mboka bobiminga ngabi oyo ba voyage tokende te
c'est comme ça nazwe idée ya osala rôle ya kizengi ba kizengi moko za yo la répétition nata la forme nega forme ne marque nega ti ngana créer rôle et puis na sali ba place na ko kota na orba oyo e dipandango za ngo papier donc ngamu na tsango e tango ba ina ngulu na mboa na bado benga mboa donc ngamu na créer ki biloko na nde na positionnango ba chef pe bandimaki ngana 1983 rôle wana ya bato baza mito ebuja na yo na ve kimbantseke nani pena inspira ya liboso rôle wana Kimbantseke jouer à la radio. Ouais. Non, j'ai dit na ba spectacle bana la Sabino. Ouais. Auto na tala ba Zahir show wana. Oui, mais ngana banda pena rôle. Na TV avant, ngana beti na TV. Ouais. Ngana beti rôle wana na TV avant. Kimbantseke aki na radio wa benge mukua pamba. C'est la radio, mais biso doit y aller à TV. OK. Ngana beti na TV avant. Mais fait minzoto oye kendaka mikili wana. Na ba vedanga ba ni ve po kendaka. Busala combien de mois? 1981, tout ça 3 mois. 3 mois. Tu es en Belgique, Hollande et puis Allemagne. OK. Donc nazalaki nazongi nanga sepeli nazonga nanga bule yaki pe toki matodenda nga ide mo ya ko mondire ko denda nga pe ko denda il faut dans la base ya bietango tikala so parce que so o dendi bi dendi là oko sauter pe na mai pe donc ya on a préféré nazonga nanga na Kinshasa 1981 ba fait ba sale belé hein. En tout cas merci pas Massas mais pas Massas n'habité côté la air ya mama Chako wana na avènement tam se bande ko basio ba différence ni yo ko tala ko sala mawa laxini mawa donc l'air théâtre ezala ki penda na lelo théâtre kufa déjà théâtre kufa kana tuzamona pancarte ce samedi Mbutalikasu pancarte banda ko ce samedi na 15h Mbutalikasu na bar expliquer bango ver bango baza ba jeune génération expliquer bango pena bien tant ozolo ba pancarte ba comprendre ezalaki nini eza libaya ya groupe na bino ba koma kombo par exemple Mbutalikasu groupe Mbutalikasu bien groupe Masasi Kabamba siko batia ngo na coin moko stratégique ya veni muteno sa hôtel libaya wana c'est samedi na bar Mabundi d'entrée sans Zahir mais là ba doit d'entendre on peut na créer ba koma na créer ba parti moko noir ba tika ka boye do ba ve ba vivant na époque wana ya kotia libaya pancarte do biso to na suka tant to yokuta skoma ba pancarte elongwe mais ba ve ba vivant na yango biso to sala ba pancarte alors pancarte on so ba tiango et ya to jouer na bar moko kingandi mais komona ke air moko ba to ba ye to sali marche to sala marche bana bakolanda biso moto bolu kaka kabamba to bazolanda biso ti plein to sali pe spectacle to pays le spectacle kufa do théâtre kufa. Que veut dire le théâtre? Et allez, prestation à salle. L'artiste face au public. Voilà. C'est ça le théâtre. Mais ils ont sauté. Parler du peuple, bakolo n'ont pas besoin. Et comment il y a politique? Donc, ce n'est pas la dieu moko to lobaté et ça la bino souci te côté la parler du peuple salema pona bino na et comment il y a ba député est-ce que pour ça la réclamation na te pourquoi non tozana ba batu bazali oyo bayoka kana bango bebeta akara et ça se passe est-ce qu'il y a un député et puis le soir en avier bayebi pena ke awe eza place ba masasi ba bima mais balate la pe ba veste na ba cravate ba boera bango pe kolongwa est-ce qu'il y a un sens vraiment makambo vraiment hein makambo vraiment est-ce qu'il y a un sens place na biso peuple député ofandi obotoli biso place na question différence entre ba maman na sale na bango na bande ko na biso baso que nazo connaître ko bango échec ya on a biso que théâtre kufa théâtre kufa donc l'artiste face au public ezaka sauté théâtre kufa to côté na cinéma parce que kokota na cinéma ngo ne bikota côté yesikoyo mabele polele
Mon no caleçon, kala yaki avant mon caleçon, moi c'est faux donc. Police, faut donc. Faut donc mon caleçon, mais le caleçon comme nango facile. On a besoin de tout maka moteur que les 3 moteurs que les gars, on a caleçon bien. Et puis masasi, masasi. Pardon Kelvin. Ngai kutu likola ko donke. Na bima victime. Donc grand nga azui copine Moulilit. Ngai siko kureza te na donke mais na zunde briquet. Na libanda me na pelisi briquet, siko na zo sika. Bango ne mutu bazo mona ngoleke kana mona bango. Donc, bon, on peut dire article donc de personnel. Donc, les loyaux sur le lobby na base, les qui n'habitent pas basi baye. Base na modèle la maman chaque bakolingate parce que awa tozana période de tatouage c'est continango il faut vitesse ya auto jeep et ya moins rapide donc biso na maman chaque à vitesse c'était mutuka te lokote mo ndenga kufineka simple kaka donc vitesse wana bango bayeli nango bako mi calmer te bakoma lokola mama chaque comme ma bolingo ndenga vandi wana eko simba te donc différence yango wana on a dit que théâtre ekufa to kota na cinéma moto na ndenge na ye donc théâtre kala balakisa na bango mipende me balakisa biso te balata nde barafia balata biloko ya mikolo biso nde tozo profiter to bénéfice à pas masasi na coulisse et puis sur une photo ya libele faut bomba bien photo no uzo kengi di la mudo et puis la sapir yo tala photo utani mupende uzo bomba uzo kengi di lango oketala ngo na wese osokola même photo ngo ozomona lelo mupende pona mona mupende muke internet atili so bulumbu ya polele na bana ya 11 ans déjà bazomona bulumbu donc voilà moi pe bo regretta ke ba fio to kola ina bango bazaye ba fia kanai parce que biloko wana pe sengaki bo vivre ngo na be poto wana bakabaki te eswa kabino sikole na coulisse les ala ça peut passer et dans la page mais tant otali siko comme mobange mbala moko bon allez kaka biloko wana baisaka baisaka comme mobange luli moto bolimo ne après que les 30 ans oyo kute mobange les kaka kana yo ba ya lelo pas masasi ngana profiter l'occasion tom saki esika vraiment esengeli na tous nos questions mais le ko saka marambo keza mélancolique et moi pas si tu kana profiter notre temps lobby vidéo mo na moni papa na biso yandi mosi esika pas déplorer hermo na ba comportement inhumain oya ba corporation ba bitan ya zobela azomona ba tozo ko assister te pour na mona à chaque fois so ba kufinde na pango tondaka mais yo na zobela zo souffrir na moni le roi c'est comme si botike moi dépaysé mon pied na web ça d'abord moto na moto ana famille na ye la première des choses tant to belaka to tant to kufaka to tant to zo makambo moto aliboso kwa siti za famille na yo ko cha motema na moto alibanda te famille na yo liboso deux tant bato alibanda bakoya moni merci omoni ada ilunga wana baza baleki bayesima bana ada nakobenga ada mwana ngai oyoki mwana mais respect apiaka nga c'est-à-dire que eri moko nalingaka ye nazomona me petso yo mwana ozomona ada azalaka respect impoli pena donc ya jeté impoli wana bino na bino même nga respecta bien impoli amoureux boudin azala ba milliers akomaka ne bongo bino na bino d'abord omoni yaona bike moto na moto ana ndenge naye na ozo ya likambo question posé mais na doka les à côté komona ke ada ngana bato bakoza de belé ngana koti kaka ada moningo mona ba mungu atemi na chaise et puis ve na kati maloba te
Kimuluba peso jouer. Oui, mais entre bino balube za sacré. Pour un respect. Wako tunelisa wako. Eza na wanga sera kutera maswaku. Tona kutera vide loin. Respect bona swaka. On est sur votre trophée. Mon nga tayi maswaku. Bosko nga maswaku tukwa pia nga respect. Est-ce que ça muluba? Si, c'est bien. Ouais. Il y a un lobby qui entourage, il y a nouvelle génération, il y a balé qui n'a pas. Et ça balé qui sont très impoli, très impoli. Mais pardon, il peut pas ça ko respect pour yo zaka direct. Ngana ebi ve na masasi, oye na e na A, ake na yo na A. Oye na e na B, oke na e na B. Et puis ve bino ba yanka kala. Ba petit tout ba yebi yango yango ba titi yete. Ah oui, ah oui. Muso yebité. Mais kokuta na kaka, c'est-à-dire que l'air ngana kena poto na 81. Wana yena bazwata projet zebi. Maswa kwa zaki tamzo ma 3 ans. Ah dena nuté. Oh, père wana père azoli ngamen. Te maswa 2 ans. 2 ans. OK. Taki poto na 81, maswa kwa na 2 ans. Siko tango maswa kwa réaliser tokuta ina ya scellé na terrain moko. Voilà. Ya cela kende ngana 2 ans mais lelo ya cela za na terrain. Il faut yo ke lengi. Donc ya cela ça la fashion, alata fashion en 81. Tolata pantalon ya patte éléphant. Na 1975, patte éléphant yaki munene ko tolo. Hello dio, hello pipi menwe kwe. Na sapato bengi goudir. Goudir. Goudir wana yaki tala talon gayara. Lokwa mu sozo tambour faut ça la keba parce que ko goudir. On buka na pe. Hollandais. Donc, respect au bas sawana. Donc, ils ont créé un entourage. Il faut respect à la mutuelle. Il faut être à la mutuelle. Ça qui fait que tant qu'on a du problème, voilà. Na et l'autre sala qui a un entourage, on a sala qui et aux ongles la yo. Voilà. Ça aussi très important. Moni. Mais ceux qui ont baya scellé, baza parove, baya scellé, il faut rappeler à jeune ba comprendre. Biso za ba to kala to yebi. Baya scellé ba genre bateau yo, talaka ba jeune ba à l'époque wana ba minzoto. Osakani abengi yo na coin, abeti yo. Abeti makofi. Abeti yo. Abeti yo. Ezalaka rare ba beta e. Bon. Ouais. Bon, wana yaki style a minzoto. Mais bunda pe na musala. Bunda te ko beta. Beta ki baleki matro. Te ngana bete minzoto yaki. Mais muta comment ko pesa vie caché à ma bebo qui a ça beta baleki ya polisi. Ya to pesa. Azobo yango. Mais nazo yebi so vie. Pourquoi moko yeba boy yango sala ngote. Mais dagi esprit ya minzoto. Parce que minzoto yaki composé na ba yanke. Na ba yaya. Donc ya mama na yo ya mama na yo. Ya tata no sakari pe ba becho sur place donc yaki esprit minzoto menga na kala obunda. Fiaso rene place mo na badanga. Na ba murumba na ba bania. Alors, Yandi Mosi abeli Yandi Mosi akuta ina bakokoso ebele. Yandi Mosi a eu traitement na HG. La première des choses est la famille ya Yandi Mosi. Nde bakozwa entourage na bakozwa bakozala ba ko encadrer na tango a eu passe ya liboso. Nzamba asungi Mama Denise aye bravo toke na HG. Yandi Mosi faut kende na HG. Ba traité na HG. Point tout ce qui wana. Relation misusu ekomi koya après selon yende nga tayaki relation na yende nga tayaki yango. Ozolandanga donc likambo ya kokeno tala Yandi Mosi za likambo ya kopakola batu te. Il faut voir kotala Yandi Mosi, il faut voir kotala. Bon soki bozaki na relation ya bien te. Est-ce qu'il faut obliger mutu na kende? Oyebi koba ndenga azwa koba azwaka libaku moko ya mabe tango atalaka lisalangomba. Koleka koba aleki atali moto, aleki moto na sima kao. Balbe moto oti ko achever nani? Papa Koba. Papa Koba. Et panzana bon ouais. C'est arrivé Koba alela. Il a un problème. Koba il a un problème alela na leki nanga mawana oti nzonzingi nanga bitambula tambula kana leka na tala ndeko namba. Voyez, donc Yandi Mosi soki abeli yali malade yaka esila kanango. Et dans le cola sila azu matanga papa akufi. Oyake yake yo akete ngana kendeki na ndenge nanga
na suksi na ndenge na nga na zongi o balingaka bamona bango na poko alia forme alate nini ya sika akende nini na poko a fashion na ya beta alata bora sika bamona ye eza moto na ndenge na ye nga na mesana makambo kofa kosala fa ba défilé te donc nakendaki natali sila esi na zongi oyo akokende kotonga nga mafu etali donc yandi moso ezali maladie ye ekosila nango me atika kose plaindre bazoya kotala nga te baoya kotala nga donc relation na ye atisaki ekozonga malamu soki atisaki malamu na bato famille bazali c'est tout. Merci. Une dernière question. Papa Massassi, vie marambo tout le monde gouvernement imposé la population pour la sécurité sanitaire. Babi déjà rassemblement à plus de 20 personnes et c'est déjà illégal. Mais bien entendu déjà monde tout le monde depuis hier n'était besoin gérer ba facteur. Yé mutango a quoi ici mubeko wana asa kufa déjà. Nano kufa te hein. Azana nano kufa te. Donc passe ezali. Au moins bato ba okende ba kolanda kaka. Oya kufia za mwana matsombete. Aza mukolo. Mesures de barrières, tous pambanga, oui, corona on peut nan, so talibé tous on peut nan te, hein. Nan eza ko sala mouvement mais nan peut se manifester. To répondre que to sale fort, to sale fort, to lata masque wana. Ata na zuite kalso mona na kolata. Na usipaka mbanga kaka. Bona zana lara kusomba nini te mais na lata kalso ya mwana na usipaka. To sale fort kaza mikolo. Merci mon dédicace à la préoccupation. Dernière question pour la ville. Comment trouvez-vous actuellement aux juger spectacle à one man show ndeni na Kinshasa ils ont que na kokufa to on a un espoir banani ozo mona ke bako seksa ngata muke non moto koki ko seksa one man show eza d'abord eza moto ye moko te producteur faut azala producteur il faut azala pour seksa ngo l'artiste il faut travailler pour seksa ngo. Mais est-ce que les producteurs sont ressources? Ça les a wapi. Ça les a té. Et comment on improviser? Oh, il y a comme producteur, il y a cop. Et là, il y a un bengi yo, vie. Tout ça la bord moko metala yondo ozalanini. Tout le monde a une loterie. Nga mama qui fait na beti loterie na 500 000 zaïre. Sur 500 000 nzoka jouer le côté babengi kasala publicité, zo moi 30 000 na yo et sili. Donc malonga ate verti à sauter na kini. Donc il y a one man show na Kinshasa et ça pas si pour zonga parce que ba conduit même balingi théâtre traité. Ba conduit même balingi théâtre traité. L'artiste souffre. Pourquoi tozobima difficilement? Pourquoi baninga ba kepoto ba kangami na poto balingo zonga te? C'est parce que l'artiste au fait boani j'ai fait 5 ans à Côte d'Ivoire. Je sais. Au fait boani à Salaboé. A Kangaki ambassadeur nyonso akangi bango asa note circulaire et salamé alobi oyo akopimela l'artiste visa na okanga ambassade wana. C'est vrai. C'est ce que nous demandons na président na biso Fati asunga pour que l'ambassade ezala ouvert pour na artiste comédie to voyage pamba poto ya nango. Problème est ça bongo dès le départ déjà. L'artiste c'est Kima trop. Artiste Akima, est-ce qu'il y a aussi là? Té. Mbongo yo bazui na banque si là. Té. Bazo récompenser bango pe na mboka te. So ba Kimi. Basungi ka gouvernement. Groupe Salongo a conquis 45 ans. Aucune médaille. OK. Aucun trophée. Bon, une trophée hein. Une trophée yangona sangisilanga kaka. Une trophée. Médaille zéro. Na ya encouragement zéro. Pour 10 mois et lengini butalika sungana tia mwana ngasala théâtre. Ah non, il ba encourager bino atane loko moko te. Nazolo ba zéro zoka te caméra ya sala nyonso obike tokenda bazando tokuta bato batondi plein ba evre na bino kalati lelo. Et ça la succès ko leka biloko baleki na bino ba bimisa. Aujourd'hui et lokote tozwa et lokote mama Chako kufi pas même un quart ya lupa. Ma solo la kina mama Chako na émission alela ki angwa lobi. Bozana ba place enfant daté papa Fatia sunga bango ndenge mobuta sungaka ba joueur à Léopard. Alors siko exact tozolela tozo nzambe asunga président mais fondation o ezana se ya base ya président ba ozala mutema malamu point d'interrogation parce que eloko bomaka biso ya li président ye mo akondima na ye mais base na ye ebomi biso tomonaki yango na Mobutu apesaki groupe Salongo bandako
Ah. Oui. Mais tozwa te. Ya solo. Oui. Ah, mutongo pe. Mobutu apesaka. Apesa ekomate. Tambe pa tozala mutongo pa tokufa na. Kufa. Mais akanga yango akanga Ça, c'est parce que vrai. moi tozonga pas mobutu ya kité. Kanga banda. C'est ça la système ya Luambo na papa Tabulei bazala ke no fande la Mobutu liboso alpango depuis bafanda kitongo. Pour côté la Même audience on est lacrymogène te. bango bazala côté pas Mobutu. On est ya olia. bazaki na influence mususu. Ba une influence mususu biso influence ya te. Yangwana do sambo elika président de la République ayoka biso De mawa. lui-même. De Lui lui-même. ayoka mawa. Et pour alande la paix base wana ndenge nini pour que tokoka ko nous retrouver na mosala ya art sinon Merci. on est fatigué. Merci Koloto en tout cas merci. Nathan Otikela ki biso vraiment merci. On peut matin moi mokepe osala makambo mususu. Merci nzamba pambola bino. Merci. Papson Makungi, omoni Ken Piana. Aye, yo ndio ya pesa. bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Jideline Mokonzi. This is London. This is London City.